ba prix wana ya $500 wana au gouvernement lobby pour na mabala vraiment en tout cas wana ekomi nango kosaka na milimo ba kitisi biso prix donc toza sous na valeur te surtout ko soki obota de ba prix au mona ba exagérer $500 là c'est pas vraiment propre. D'ailleurs ndi na tangaka minerval na ngeza même pas $5 par année. Bon bali moko uta soki wana ya na $500 pour na dot nanga esimba te nga pour na kende pour au mieux dans ces pays, Kinshasa, RDC, Loramakasi, notre beau pays en tout cas. Salutations déjà à tous les téléspectateurs, à tous les internautes, je voulais dire, de l'émission Astar avec moi Betty Massengo. En tout cas, merci beaucoup déjà pour vos appels, vos encouragements, pour vos soutiens, en tout cas, et surtout pour vos prières. Ça me va vraiment droit au cœur et surtout ça me donne le courage de faire un bon travail. Salutations aussi à l'agent Amado Pichouna l'hymne national. En tout cas, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous me suivez, chers internautes et les abonnés de Libanga TV. Aujourd'hui, c'est vraiment une émission un peu spéciale parce que micro Nabiso, il y a Astar avec Betty Massengo, la star, la journaliste internationale, la maman de Joyce Davlin. Hein, donc, et qui dit le terrain pour nous quelques interviews par rapport à Makamukon na lobby, on aura tout vu dans ce pays. Donc pour la biso Makamuebo Tamarakaka, Tola Muka, Makamusi Sebimi, Netoyo qui un de députés, un de nos députés, faut que na le bango mo bongo non tanga nanga kombo na été pour na besoin tanga pe kombo l'été na émission à lelo a pesi projet nae il y a mention que basi dans un projet à loi plutôt oyo a proposé qui dans l'Assemblée nationale que ma balle est qui dans $500. Alors, Bisopé, qui jamais faut tout ça micro toyo kala une proposition toyo disons ba point de vue ya ba bande ko na Bisopé ya basi onon ba balité ba mekano ko loba est-ce que bango baza contente na projet wana ya loi que ba balé qui na $500 bamsu ba lobby bamsu soupé ba mi balipé ba pesi ba intervention na bango. Alors je me reviens d'abord vous laisser le temps de suivre les images bien alors toujours les images parlent d'elle-même. Suivons et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Let's go now. Play. Chuma Betty Massengo. En tout cas vraiment pardon. Ba prix wana ya $500 wana au gouvernement lobby pour na mabala vraiment. En tout cas wana ekomi nango kosaka na milimo bana bato. Po mbali mususu aoluka na eka moye ke no na lukalanga ka $500 na sa nini na kende na kebala wana ekoma ta 10 na palais donc eza propreté makama vraiment batie ba luka moye ya osa nini ya olongola wana batie netika ke mibali ba koma osaka na milimo bana batu ya basi ata bango moko batu batie makambo wana ese bango ba ontima ke no babala bana bango na ba prix wana ezala te ba para ba dépasser maman memise minaye pendant 9 mois na libumu donc mwana koli ba dépasse salele ba dépasse ba classe ba maladie ba nini tout ça ayaya obalisa mwana ye na $500 eza bien te wana eza vraiment donc biso ba basi susu toza biso sous na valeur te toza sous na valeur te vraiment et comme nango dérangement na nzela donc et comme nango partout
mutu oluka moye a déranger o kaka linga yo kaka ndeni no répondre a komi ko pota o buzoba mo boy botuli bosali boy donc et comme nango sujet du jour ba kitisi biso prix donc toza esuna valeur te surtout ko soki obota déjà ba c'est déjà la moitié o ba lo na $250 donc on a linga na loba ya ngwana vraiment oui gouvernement ba le week et mabala fait qui t'a $500. Oui, tous à contre vraiment donc aussi les valeurs, toi ils sont na valeur et ça là on bon. Merci beaucoup. Bonjour maman journaliste, moi c'est M. Claude de Boukaba. D'abord c'est un projet de loi. Jusque là on a nous adopté en côté tous là nous ndenge koleka na Assemblée nationale so ba adopté en tout cas pour moi c'est bien. Nazo sepela na soki ba député ba fongoli motema ya ko adopter loi oyo kozala vraiment malamu wana vraiment za misala malamu ba député ba ko sala c'est parce que déjà ko zwa décision pour na makambo moko boye ya vie sociale et ça un impact visible na ba vie ya ba congolais et ça vraiment important c'est parce que les ba tatonaka koto ba 500 000 koto 10 000 koto 20 000 c'est bien bon na yebi ke ba tumususu bazo mi tatonner bazo mi tingisama na makanisi wana bandeko musu bazolo basi ba bio $500 eza mukie $500 eza mukie mais non fallait faire quand même l'allusion ya makambo bazolo ba réalité ça que bonjour pour ngai $500 là c'est pas vraiment propre d'ailleurs ndi natanga ka minerval na ngeza même pas $5 par bon bali moko uta soki wana ya na $500 pour na dot nanga esimba te nga pour na kende pour au mieux 3000 na rétroverso bi 500 ezandi mbongo papa biso pesa nga ya argent chez esimba te donc bana nga esimba te quand ba fille mère là c'est pas grave pour ba boti na bango déjà la famille pour air musu de ba lembi bango ba OK na bango eza na grave ba kende ba baza d'accord ba mais nga na d'accord te na za pe pratiquement pété alors on est gouvernement pour na ngai amatata na 5 000 akiti no ba biloko kutu te ko so to bali na 500 to liani to lia 500 na bando to bando lia ka 500 wana et simbata so to bali senga pe biloko mo ba cadeau banini il faut to zonda kwa bien to zo pe biloko kwa bien dollar no eza soki na combien na de soki 20 500 et aussi mbaté possible vraiment pour na ngana za d'accord te fatinde ngazana bana nende ngazango akobatisa ba na $500 et ça la maté donc bana batunda soldé ba on a moins cher ya yende baza cher non et aussi mbaté merci par rapport à ba prix au mona ba exagérer trop surtout dans le mariage coutumier là où ça se pose quand même des problèmes au moins dans le mariage coutumier vous avez senga ba télévision à plasma ba sengi ba groupe électrogène ba missus ba comme ko senga na ba tracteur ba ngombe vraiment madame jusque là vraiment ata pona ko luka ko honorer bana wane comme lokola ba faire en tout cas merci mingi na honorable Daniel Mbau na initiative ya projet de loi na ewana mais nazo pesa bandeko basi yo bazo loba mingi yo bazo chaba makelele na mon loa bazo miye ba valeur na bango te puisque lelo surtout que même na ofele basi bazo bala na bango te donc na ofele kaka ya pamba donc ofele donc azwa mutu moko ya kozwaye kaka et komi pasi et puis mikolo yo pozwa mo makangu pe kaka ya série aussi makangu ya série makangu mo apesa ko mbongo azozwa ba charge na yo azo kipe yo et komi mo pasi makangu nanu kutu ya pamba et komi mo pasi bosiko lelo na nusiko bakitisi lisusu na 500 et donc na 500 et l'ingolo ba plafond et puis na plafond wana eza calcul OK ba musu ba kota ba biso lo kwa to CP na biso na couple ngo eza bien moi na biso mbala bien to tient na biso $180 ozo mona quand même que bazo faciliter bana non mais c'est
wana eza ba rumeur eza batunde bazoloba mais loi et définir catégorie ya basi te balobi mwasi soki alingi kobala projet de loi ya Daniel Mbao naza nango na yebi ndenge nini elkomi ba préciser te a préciser bien que na ba grande ville ache 500 na projet de loi na ye na ba province na ba mboka de ache ba 200 d'abord na ba province na mso na ba mboka ba bala kuna ba mbongo te. Non, 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 non. Mobali, les londes toza boye, car année libale les arapasi. Ils en ont battu belé, bah, on a basi 4, 5, 6, bah, ma kangwata 88. Non, non, attends, madame, les londes toza boye, ils en ont mis les belé, bah, ça va polygame. Si vous êtes né polygame, Ogosala kaka polygame. Mobile aza série aza na besoin organiser vie na ye, agosala ça l'effort aza na ki amema vie na ye na kimia. Maintenant ko baksaka toli na bandeko basi bazo mitungisa mapamba. Oh non, $500 eza muke. Mais yo tala na ozo ba $500 eza muke, yo linge ko mata mususu ba pesa $3000. Mais ya ofele bazo ye madame ya ofele nanu madame otangi na yo silisi, mais ya ofele mobile azo yati. Oko tala pe age na yo yo tango zo boya déjà lobi ke yo ko bala te yo $500 te yo zo ke déjà na ba 40 quelque mais no pose yo kuta pa na bino eza risque hein eza risque batala be mo ba risque wana puisque ya ofele na d'abord ça pose problème ki makangu ya série ça pose problème chiko yo zo luka liso baksa ba problème zo résoudre ba problème pona yo yo mo zo baksa su ba problème mais yepe député moni logo yo pesa mo projet de loi oyo projet de loi ngai nazaki ko zela donc comment dirais-je il m'a volé quand même la vedette nga nazaki na calcul nango banda kala mukona comme député na ba projet de loi belé même ya ba Noël Chanio to salango déjà na ba honorable Ntingi Pululu donc de toute façon eza initiative a bien il faut ba député ba voter ba loi eza déjà na ba impact visible pour na ba vie à population par exemple garantie locative. L'ancien chef de l'État, le sénateur a vu Joseph Kabila. À Salaka ordonnance, ordonnance loi qui garantit locative dans la à 3 mois. Mais Simbate, mais les lois députés va activer sous forme projet de loi et comme loi moko va imposer quand même garantie locative comme à 3 mois. C'est ça babiloko ba député va sala. Par exemple, que ba sali loi moko ke étranger ko te kana détail te. Biloko zozo luka yango en tout cas Daniel Mbao bravo. Bana basi vraiment félicitations. Lokola mibal bazako ki mapombongo ezaki moi passe na yebité. Et puis il y a aussi un autre problème madame. Moi si oui, bobali ata na 500 ata na 2000, ndakwa ko futela boza na possibilité te. Kolia ka mikonso boza na possibilité. Au moins les ba promesa ka ke belé na nécessité. Donc bana basi baza na motema okita, bana mibali pe bosala effort boko ma sérieux. Bosala effort bo tala ba choix quand même, mais soki lo eleki, naza sir ba bon, yo si au Bali déjà, yango zo boya. Maman, les seuls pays dans le monde, les seuls pays dans le monde où la cher est RDC. Soko ke na Congo Brazzaville, liba la fête d'abord va balega 50 t. Soko ke na pays local la Nigeria, fête ça la remarque ka coutume tant bokende na commune, boke ça la civil l'état coûte rose atta 4 personnes. Na Europe bamboko biso tamboli bat basala ba fête liba la 12 personnes. Awa fête liba la donc comment le la spectacle. Merci beaucoup de retour déjà, merci, welcome back. En tout cas, bande Kabasi Batomboki. Et là, point de vue, na bango to point vouloir bango te hein. Il y a que chacun a son point de vue. Bamsou balobi que ça pour, bamsou balobi contre. Et en plus de cela, gouvernement na biso il faut tala nan tango bozo pesa ba projet de loi wana que non mabale kita na $500. Bozo penser na misala pour mobile o akebala moi songo pe na $500 atie na ndako ba loyer fa futa. On laisse moi sur mon nini, à mon lati ça est nini, alors que la souffrance est mon nyoko, ou soit bino dans la pose mon bal à rabasi 4, 5 pour avec $500, $500 c'est rien, hein?
Pour la rabasi 4-5. En tout cas, on a pu sa point de vue parce qu'on a pu citoyenne, congolaise. Alors, on a beaucoup lingaté, bien que biso tozo déjà bangolouana ba facture ba $3000 to les kango déjà. Mais pour la bande de collation mais bana. On a pu na obota bana, na zona bana ngabasi. Joyce Davlin quand on a eu comme on a beaucoup là à Coli allez lobby il a $500 on a pour na $500 na wana et simba na ngopute gouvernement et papa député tala na makambo ya ba loi ya est fait ça projet loi est fait ça projet gouvernement ta misala ba soin et comme non malanga boka na biso mboka o ba soin za la kaka ya passe za Congo misala passe Congo kolia passe kola tezaka na Congo en dehors à Congo vie eza bien alors au lieu on peut ça ba projet ya ba mabala ba $500 et ça non important pour le moment mais ça non projet na nous hein ya misala ce qui est très important pour le moment et puis est-ce que bana na bino boko linga ba ba $500 to président de la République quand dans na bana na ya ba ça linga ba $500 je ne crois pas alors botika ko c'est plutôt ba congolais botika ba congolais ba fana na kimia donc to ça na besoin na biloko ekita donc merci beaucoup déjà je pense bien que bande de Congolais mission l'argent de l'hymne national l'argent de Pichu dans la carte États-Unis et dans la carte Londres dans la carte à Paris à Londres na mona ka la vie ma même ligne c'est pas donc papa tous pépé l'embêté maman dit que maman bouger et t'as la d'autres comme moi notre petit c'est ma plein maman et donc voilà champion Kaye na Kenya bisous à ma maman chérie maman Kati Bakissa et donc merci beaucoup à tout le monde l'ingénieur Daf Moubama bisous aussi à Staïti Benecha, Madame Bakadila, ma petite soeur chérie. Donc, handicap en tout cas à toute ma famille, maman Cathy Baptiste, ma maman chérie. De gros bisous à vous. On se retrouve déjà à la prochaine. Abonnez-vous massivement sur Libanga TV, Africa Promo 243 et Canal Future One. Merci beaucoup. Ciao.